président la ville pour la colonne info la journal un peu pour la peuple merci la fidélité confiance pour continuer à kuza nango la journal na binoto pour la journal pour le que premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka ya yamba kibongo la bihona ya mosala président de la fédération des entreprises du Congo fait na mukuse mwana mboka Robert Malumba wa pipa ibaki ko lobela makambo etali économie héritier mapine mapesili no ba détail longo na Igor Ntindi. Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka accorda qui audience na président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba, oyo ayaki ko soumettre na chef du gouvernement ba préoccupation ba opérateur économique où ils lié na amélioration ya climat des affaires na République démocratique du Congo na manière générale, pe na application ba mesures ya allègement fiscaux. Bosimba ke pona Robert Malumba ba entreprise ebele o ezali na partie est la République démocratique du Congo depuis occupation illégale ya ba M23 bango kuna économie ezali ko tourner bongo na ralenti ba commerce ezali susu ndenge ezalaka te yango wana ba opérateur économique membre ya FEC oyo ba s'installa na ba zone occupée bazali kolela yango wana na yaki kokutana na premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka pona koluka ba mesure nini tokoki kosala pona fonctionnement ya plan fiscal na ba société oyo ezali bongo kuna ba activité na bango ezali fermé pillé bazali ko supporter ba différents frais ya fixe oyo chaque semaine pe chaque mois ba problème ebele ezali ki bongo aborder na premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka FEC a salué engagement ya premier ministre pour na Itali amélioration ya climat des affaires na pays pe ko favoriser investissement. Robert Malumba a apprécié écoute oyo madame Judith Suminwa Tuluka azalaki na yango na échange na bango a partager pa premier ministre pe ayoka ki bango a promettre que bango a ko recontacter bango pour na koluka ba solution moko adéquate pe kopesa ba nombreux points où ekozala aborder pe examiner pour na koluka ba piste ba solution boyeba ke chef ya gouvernement a promettre ba solution adéquate ou a proposer na 2 semaines. Pour le rappel, gouvernement Suminwa a initié qui ba réforme ebele yango wana ezali ko attirer ba investisseurs na mboka pe ko favoriser création ya ba emploi pe lisusu na tango début ya ba crise oyo ba série ya ba mesure ekozala prise pour na ba allègement ba fiscaux pe ko réduire ba effet ya ba crise oyo na secteur économique pe ko protéger pouvoir d'achat ya ba ménage na partie ya mboka. Totika la kaka na masolo etali première dame Denise Nyakero Tshisekedi pour l'encouragement minoke elongo na moninga na ye ya première dame ya Burundi Angeline Ndayishimiye ba visita ki centre d'accueil ya ONG Fraternité sans frontières aux Zambie Penza kuna na Bujumbura une fois de plus Stéphane Skandi. Ba deux premières dames ya République démocratique du Congo na Burundi bango ba visita ki bana oyo baza da centre d'accueil Fraternité sans frontières boyeba ke Denise Nyakero Tshisekedi elongo na Angeline Ndayishimiye ba deux premières dames ba effectué ki visite oyo na centre d'accueil ONG Fraternité sans frontières pour na cadre ya solidarité régionale na réponse ya crise humanitaire où ezali ko toucher ba milliers ba familles congolaises où ba se déplacer na raison ya ba conflit ya est la République démocratique du Congo face ya ba montée ya ba violence où eza ko salema na province ya Sud Kivu pe Nord Kivu. Fondation sans frontières a procédé ki bongo na kolongola yango provisoirement ba activité na yango bakei non na Burundi pour ba garantir cadre de sécurité na plus de 300 enfants oyo baza bongo ba orphelins pe ba vulnérables accompagnés na ba encadreur na bango na passage oyo na centre ba deux premières dames ba salua ki ba effort oyo ba déployer ba équipe na terrain pour ba participer na remise symbolique ya ba bien essentiel oyo ezalaki exposé na moment wana boyeba ke moment ya solidarité et marquaki bongo ba échange chaleureux na bana oyo banzembo ba interprétaki pe ba signe ya reconnaissance na espoir. ONG Fraternité sans frontières eza enregistré légalement dans la République démocratique du Congo eza na ba domaine d'intervention locale protection ya bana, éducation, santé, accompagnement psychosocial, pe groupe vulnérable, bakisa lisusu réinsertion ya bana na ba situation difficile.
bosimbaki initiative conjointe oyo esalemaki entre fondation Denis Nyakiro Tshisekedi na fondation Bonne Action Umungi Raneza eyaki bongo pona ko renforcer ba action en faveur ya bana oyo baza bongo ba déplacer pona coopération humanitaire entre Kinshasa na Bujumbura. Tobeta bongo masolo etali caisse nationale de sécurité sociale CNSS na mokuse pour la resamino ki bango ba participer ki na journée internationale de sécurité santé au travail au ezalaki célébré le 28 avril. Héritier Mapinde Minadi national pesibino ba détail. Chaque le 28 avril, Yanvula Nyonso Mokili Mobimba et célèbre la journée mondiale de la sécurité et santé au travail. Yanvula Oyo sous-thème Nango Ezalaki révolutionner la santé et l'intelligence artificielle de la numérisation au travail. Yango Esalema Kimokolo ya lundi kuna na salon rouge ya hôtel ya gouvernement et Paiwap Ezalaki organisé na ministère ya santé, hygiène et prévoyance sociale Oyo Ekambamaka epa ya Monsieur Roger Kamba. Cérémonie Oyo Eyambaki présence ya ministre ya travail Ephraim Akwakwa et belé à ba structure pe association ya Mokili ya ba travailleurs yango ba répondait qui présent na rendez-vous Oyo et pas yuapi ba moment fort ezalaki ba structure importante ya Mokili ya ba travailleurs congolais tomoni bongo secrétaire général ya prévoyance sociale représentant ya coordonnateur ya intersyndical national ya Congo pe représentante ya patronat congolais tour à tour ba adressé qui plaidoyer na bango na faveur ya ba travailleurs objectif ezalaki ya qualité pour na kota ba mécanisme durable pour na qualité pe ko prévenir contre ba accident lié na mosala na ngambo na epé docteur Lucette Machi représentante ya directeur général adjoint ya CNSS na ngambo na ye azwaki malobe pa iwapi a relevaki ba danger pe conséquences graves oyo ezali na mokili na nzela ya mosala kuna ataki intelligence artificielle alobelaki apronaki pona protection ya autonomie pe lisusu être humain kobakisa promotion ya bien-être na kotaka en avant sensibilisation pona conformité ya utilisation ya ba moyens technologiques na ba principe éthique pe bioéthique kuna asaluaki ba effort consenti na gouvernement pona ko améliorer couverture santé universelle na République démocratique du Congo preuve ya engagement ya caisse ya ko accompagner chef de l'État na mission na ye. CNSS a doté na RDC plus grand centre médical spécialisé na orthopédie awa na Afrique centrale. Totikala kaka na masolo etali CNSS pour le syndicat de travail libre et à caisse nationale de sécurité sociale na bokambomi ya coordonnateur na bango Michel Ngalamulume bango ba célébraki kitoko journée internationale du travail c'est le kanaki na salle Benicia kuna na commune ya Kasavubu na dina sona Gorontingi bazaki na compte info ngala. Syndicat de travailleurs libres, Stel Namokuse, Nabo Kambemi, coordonnateur na bango Michel Ngalamulume, bango pe ba fêtati kitoko journée internationale du travail mokola jeudi 1er mai, na sima ya kouta palais du peuple, rendez-vous et pesamaki na salle Bernicia kuna na Kasavubu, et paiwap ambiance ezalaki total, DG Charles Moudiaï azalaki représenté, et pa ya DG ya Didier Kipopa Omeyonga oyo na maloba na ye alobelaki mémoire ya ba travailleurs ya est oyo baza ko vivre na ba condition ya mabe a rappelaki importance ya Stel oyo ezali colonne vertébrale ya CNSS P a encouragé bango ba travailler en collaboration na direction générale pour Mosala et Tombouama P a sengaki na ba agent nyonso ba matisa production P na ngambo na ye secrétaire général loya asalaki historique ya syndicat P a rappelaki ba étape Stel et les cas depuis création na yango P na même occasion ba pesaki ba cadeau ya ba congélateur et ba agent oyo ba komi retraité oyo bazalaki ba agent ya Stel oyo bazalaki vraiment marqué na geste oyo na micro ya info lingala cordon Michel Ngalamulume a expliqué.
Et en français, dans le bail qui est fait, il y a Moussala, il y a Batravail, il y a Mokili Mubimba, Otokanisaka, il paye tout outil, Otozalandé, Tozali Loboy. Et dans le Canabiso, ils ont le Kana contest, il y a Bitumba, Weza na Est. Baninga na biso Batravail, Bazakuna, Bakuiko, Sepele Longo, na Bisote. Alors, Tosanga, pour la Koyebi Salaouke, Tozali ensemble na Bango. Tozali compatir na problème na Bango. Et Tozali ko banze te kimie kozonga rapidement pour que prochainement tout se pèle longo. C'est ça le message. Osimba pe boye bake kolia komela pe mabina ezalaki au rendez-vous fête elekaki kitoko pona stèle ya CNSS. Bandeko ya Senko pe a SCC bayambaki mokola vendredi demain. Ba chef coutumier pour na kosenga implication na bango na processus ya koluka kimia na République démocratique du Congo na obabengi pacte social pour la paix na République démocratique du Congo. Nadine Asona apesi binoba d'État. Moto mokote tope lisanga mokote elingi kotikala indifférent pona likambo etali koluka kimia na est ya République démocratique du Congo. Bo simba ke ba chef coutumier bango pe ba oyo basangana na lisanga na bango ba bengi kona tese na bo kambeme ya sa majesté Fumodifi Mabols oyo azali chef coutumier délégation et yambamaki vendredi 2 mai 2025 et pa ya bandeko ya Senko pe SCC oyo bazali kotala pona likambo etali pacte social pour la paix awa na République démocratique du Congo. Bo simba ke masolo et betamaki vraiment kitoko bango pe ba chef coutumier basangana na kona tese ba ye pona kotalisa implication na bango pe kopesa makanisi na bango afin que RDC aye bana kozwa kimia nde na suka ya masolo Monseigneur Donatien Chole oyo azali secrétaire général ya Senko atalisaki liboso ya bapanzi sangoke ba chef coutumier pe ba ye ko contribuer to kopesa makanisi na bango pona likambo etali pacte social pour la paix bango pe bazali vraiment préoccupé pe ba ye ko s'impliquer davantage pona likambo etali kimia bongo na ngambu na bango ba chef coutumier ya kona tese secrétaire général chef Eric alobaki boye na micro ya Info Lingala na suka ya masolo. Chef coutumier président Bamfumu Fumodifima objectif Congo makile komi koganga eloko batambolelaki bakomi bisika oyo bana Congo bazali kosomba manduki mpona koboma batata na bango na bana na bango basololi na bango bakomi mpe na bamikili wana bazokwapuye basololi na bango objectif ezali kokutana tosolola Kongo ezali ya biso nyonso nani alia mukua nani alia musu toluka lobiko ya Kongo nde baye lelo toye babapesa biso lolenge nini batambolaki. Bo simba pe boye bake ba chef coutumier ya kona tese na bokambeme ya Sa Majesté Fumodifi Mabols bango balobi bango pe ba chef traditionnel bakolo mabile bazana ba solution ya makasi to pe ba idée ya malonga pona RDC ayeba na ko retrouver kimia moko durable. Ba portail Info Lingala journal pour la peuple basel no ba résumé il y a activité à Brèche Ngali azali bongo secrétaire exécutif provincial Iko ya ville ya Kinshasa Bolanda Ilongo l'héritier mapine peu Fabrice Lundombi. Ville ya Kinshasa ezali ya koningana Union Congolaise parti cher ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba depuis banomaki Bredge Engali Obama lokola secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa Bredge Engali Obama elongo na comité na ye bazali kosala mosala na ndenge ya kosakana te bendele ya ikolelo ezali kopepa bisika nyonso na misala ya kitoko pe ya malonga oyo ezali kosalima. Bredge Engali Obama le 13 octobre 2024 a sangisaki plus de 5000 personnes bayaki ebele na espace culturel solidaire oyo ezwami na commune ya Maluku pona ko assister na cérémonie ya adhésion na ye na parti politique babengi Union Congolaise iko na mokuse. Cérémonie oyo bo simbake ezalaki présidé et pa ya directeur ya cabinet ya VPM ya économie Clinton Bamana matembele ya Simandaku Bredge Engali Obama
afinaki fiche d'adhésion azwaki ba insigne nyonso ya parti oyo etalisaki ke akomi désormais membre ya UCO pe délégation ba chef coutumier bapesaki ye ba insigne ba symbole nyonso ya pouvoir coutumier. Bridge Ngali Obama azwaki diplôme de mérite et paye ya observatoire congolais pour la bonne gouvernance et sociale. Nasima ya adhésion na ye, Bridge Ngali Obama akendaki mbala moko kolamusa ba base na ye nyonso mpona kokota na UCO, Union Congolaise. Le 18 novembre, mobange na cérémonie ezalaki organisé na epai wapi Bridge Ngali Obama atambolaki na message fe moko, message ya kopesa ba félicitations epai ya vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba le technocrate. Cérémonie elekaki vraiment kitoko. Bridge Ngali asengaki na population to ba base na ye bango nyonso bakota na UCO. Le 11 janvier 2025 ne siège ya Union Congolaise UCO oyo ezwami na commune ya Mongafula eyindaki na ndenge ya kosakana te. Bridge Ngali Obama na sima ya kozala nommé lokola secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa akitaki mbala moko na siège ya parti elongo na ba collaborateur na ye oyo nyonso bazalaki nommé pe échantillon ya base na ye po na ko remercier secrétaire général ya UCO Prince Mwabi po na ndenge apesi ye confiance pe babosanaki te autorité morale ya UCO le technocrate professeur Daniel Mukoko Samba. Na clôturaki année na lakisaki ke Bridge a mérité pour que feuille de route na biso Toko Kisango. Moussala Ebandakate Ebandi, le 25 janvier 2025, secrétaire exécutif provincial ya UCO Kinshasa, Bridge Ngali Obama, a sangisaki plus de 300 leaders na résidence na ye oyo ezwami na Salongo, na commune ya Lemba. Bango nyonso ba leader to ba cadre oyo ba koti na kati ya UCO, ba signaki ba fiche d'adhésion pour na kolakisa ke désormais ba komi ya UCO, ba zwaki ba insigne ya parti biloko ya ndenge na ndenge. Bridge Ngali Firi Obama. Lelo tozalaki na adhésion ya ba cadre o bauti na bisika ebele, bauti na ba association, bauti na ba parti mususu o baye ko rejoindre biso na niveau ya Union Congolaise. Asangisaki ba femme militaire o mibali na bango bazwami na front na est ya République démocratique du Congo pona kobundela mboka na cercle solidaire na commune ya Maluku epai wapi bazwaki ba cadeau surprise ya maputa oyo eutaki na epai ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba. Bridge Ngali Obama akaboelaki ba mama to basi ya basoda ba cadeau ya maputa bazalaki na esengo na ndenge ya kosakana te. L'infatigable Bridge Ngali Firi Obama le 20 mars 2025 akendaki mbala moko ko installer ba responsable oyo bakokamba 4 communes mobimba, c'est-à-dire commune ya Lingwala, Kintambo, Barumbu pe Mongafula. Cérémonie kitoko pe ya Kafu Kafu et lekaki na commune ya Kintambo. Ezalaki esengo poto installer ba cellule bango batikala wana pona kosala musala po Union Congolaise toza na besoin que na mikolo ezali koya to kokisa 1000 cellules na kati ya ville province de Kinshasa. Le 22 mars 2025 nde ezalaki 11 cellules mobimba ezalaki installé pour na compte ya Moamba nyonso elekaki na quartier Kemi kuna na commune ya Lemba. Commune Yansele, Mabele Mame et Yamba Kibongo Bridge, Ngali Firi Obama, les lions de la ville de Kinshasa, wana ezalaki dimanche 30 mars 2025 et Paiwapi, 17 cellules mobimba, ezalaki installé. Pekuna kado ya maputa et pesamaki le sous pour la maman. Plus de 250 pannes et kabolamaki et utaki et pas ya autorité morale ya UCO professeur Daniel Mukoko Samba. Bongo samedi 26 avril 2025 na quartier Salongo 3 kuna commune ya Lemba et pas wapi Bridge Ngali Obama a créé que cellule moko na kombo na ye cellule Bridge Ngali Obama bendele ya UCO ezali kotombwa makuna pe baiba kokamba yango bazwaki ba symbole nyonso ya parti politique babengi UCO bango nyonso ebele basadere kuna. Tobeta bango maselo mususu pona ko samino ke ba reporter ya foninga la journal la peuple bango bakende kokutana na moko ya ba responsable technique ya Metesat
Augustin Tagisabo o a pesi biso ba explication ndenge mbula et ko beta na mois de mai oyibola. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà, comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est des mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans des périodes excédentaires de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas ouélés et les hauts ouélés, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, de la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leur vie et les biens qui peuvent être vulnérables. Honorable Narombungu, initiateur du complexe scolaire Maman Pemba, qui n'a rien à Kafukapu, n'a personnel et complexe scolaire Maman Pemba, pour la salle de fête Naïza na quartier Moutoto. Qui veut aller loin ménage sa monture ndenge kaka balobaka na lopoto. Honorable Nerombungu oyo azali initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba azali kokanga maboko te, azali kolukaluka ndenge nini kosala po ete flambeau ya complexe scolaire Mama Pemba eyeba ntango nyonso na kotelema. Weekend eleki asangisaki ba responsable nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba ezalaki bongo na salle de fête na ye oyo ezwami na quartier Toto na commune ya Matete. Nyonso wana ezalaki occasion po na honorable Nerombungu elongo na ba responsable ya école bayeba na kosala évaluation kotala tala ndenge nini ba trimestre mibale elekaki pe koluka ba stratégie ndenge nini kosilisa trimestre oyo ya suka babengi 3e trimestre. Nyonso elekanaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungu elongo na personnel ya complexe scolaire Mama Pemba basololaki pe batalaki ndenge nini école ezali kotambola pe koluka ba stratégie ndenge nini bakotambusa école même pour na année scolaire 2025-2026. Nyonso elekaki vraiment kitoko. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu azangaki te ko féliciter ba responsable école ndenge bazali kosala mosala pe ezalaki occasion pour na kotalisa ke parmi ba école oyo eponamaki na ville ya Kinshasa pour na koyamba semaine ya science et technologie complexe scolaire Mama Pemba yango pe ezalaki parmi ba école oyo eyambaki milulu oyo. Nyonso wana ezali kotalisa ke misala niveau ya complexe scolaire Mama Pemba ezali komata se komata nde na suka ya réunion oyo préfet ya école complexe scolaire Mama Pemba azangaki te kopesa ba précision kobima na une réunion purement stratégique pour traiter moi ba point ebele. Il y a les bosso ezalaki évaluation, il y a ba activité, il y a 2e trimestre. Comme vous le savez, to zongaki 2e trimestre depuis lundi. Pe mukonzi après ko uta na voyage,
lelo asangisaki ba cadre nyonso oyo bazana responsabilité ya gestion ya complexe solaire Mama Pemba. Yango wana tokozala awa ko présenter musala to sala ki na deuxième trimestre et puis ko pesa ba projection pour na mbula oyo ekoya 2025-2026 pe troisième trimestre oyo banda déjà une semaine passée. Kozala na Mama Pemba 1 déjà na 2025-2026 tozali ko yangela encore école ya mibale oyo tokobenga na kombo ya Mama Pemba 2 oyo eza na avenue Mwanga quartier de la paix commune Kisenso. École wana ezali kofungama donc tokobenga déjà baboti ba koka déjà koleka ko visiter école wana batala ba condition oyo tozali kosala na école wana oyo ko permettre que bana na bango bazala na esika ya malamu oyo bazali kotangela aye. Nyonso ebandaki pe esukaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungo Fumabanga Moyo, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba, akani kosala lisusu makasi po ete complexe scolaire Mama Pemba ezala toujours parmi la meilleure école na ville ya Kinshasa, pourquoi pas na République démocratique du Congo. Oyo ezali cadeau moko kitoko. Honorable Nerombungo apesi bana ya ville ya Kinshasa bijou oyo complexe scolaire Mama Pemba. Wanje, nouvel espoir pour l'Afrique n'est pas la moussé longo na ministère intérieur paix à transport bango ba lengeli milulu moko ya kafu ba bengi bongo identification pe formation ya ba kumi moto bolanda. Ozali mokumbi tukutuku tope motar. Ozali na mokumba monene na ekolo kasi bokengi na nzela pe mibeko ya mosala ezali na ntina mingi na Congo démocratique. Nayango, ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique n'est pas na bosangani elongo na ministère ya intérieur, na ministère ya transport, babongisi milulu minene na oetali, boyebi, pe mateya ya bakumbi tukutuku tope, identification et formation des motards. Ezali likambo na yo. Mabongisi yango ezali pona ko bongisa bokengi na nzela tope sécurité routière kopesa tope kokamba na malamu koleka mosala ya bakumbi tukutuku na kati ya mboka ya Congo démocratique. Elongo na ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique ezalaki ndoto tobule pe tosali. Enoka ki mokola jeudi 1er mai na ville ya Kinshasa esali ba dégâts ebele route bypass na niveau ya croisement na yango ya Elengesa esali ba dégâts ya makasi héritier mapindemi Alain Luzaedio ba détail. Mvula ebetaki jeudi 1er mai na ville ya Kinshasa eyindaki na ndenge ya kosakana te. Badega ya ndenge na ndenge esalimaki bisika na ville ya Kinshasa. Ba reporter ya Info Lingala babetaki tour na commune ya Makala mingi penza na route Elengesa na croisement na yango na bypass botala bino moko ndenge mabele ebukani bandaku ebukani. Badega ezalaki vraiment très important. Population atalisi pona kolobake mabele ya ngambu ya Kindibula na Mongafula ezalaka déjà pété. Tango ba mai ezali kokota yango nde ezali kosala dégâts na ndenge ya kosakana te nzela ebukani population azanga ki ndenge ya koleka na route bypass même mituka ekomi na difficulté na ndenge ya kosakana te boyoka population ndenge a expliquer. Donc awa biso to koleli awa to botela to balali jamais prince na biso tikala ko bukala wana nini biteka tekeleki mingi to ala beso te balongola bandako nyasa bazongisa so bilanga na biso poto za la bien prince na biso pe bonga bobo penelise biso batu nyasa moyeto ke ba misala ezate biteka tekala bango balongola adi construction asali mais batika kama espace moko ke ata terrasse ata canal ya ndako soki mai ya ndako ezokende basalaka bapuis de visite chambre de visite ke soki boucher mutoko kota ko bisala canal eza boucher na minute oyo mai nyonso monga fula etomboki ebimi prince yango moni koto oyo eza mabele moko ya pete oyo eza sika bato bavandaka te. Tobanzi ke ba autorité ba kosala makasi pona kosa solution ko bongisa déjà nzela oyo pambate route Elengesa pe bypass ezalaka vraiment très fréquenté ndenge ba mvula ezali konoka risque ezali banzela nyonso ebuka na bukana na yango. Pont ya Ngunza na route Elengesa ezali na eta moko ya mabe makasi soki mbula ebeti moya kolikana kote kuna ezali te inondation ya makasi héritier mapinde mipe Alain Luzayo de bapesi bino ba détail.
Population avandi na commune ya Makala mingi penza na route elengesa bazali komilela na ndenge ya kosakana te. Ba mikonzi ya mboka bazwaki likanisi ya malamu ya kosala route elengesa oyo etraverse lelo ba commune ebele kino ko se croiser na route bypass. Ezali eloko moko malamu kasi na ngambu ya Makala pont oyo babengaka ngunza basalaki yango malamu te bamatisa yango te tangu nyonso mvula enokaka pont oyo ezalaka inonde population azalaka na pasi pona koleka yoka balobi ezali na ba jeune courageux ya Makala oyo babimaka pona komema batu na mikongo soko zali mutu ya muke okofuta 1000 francs soko zali mutu ya munene okofuta 2000 francs ebongo soki oliembwengi tope okomika basele ozindi na ona mai ezala kiloko ya pasi population aleli pe balobi ba autorité basala nyonso pona kotombola pont oyo ya ngunza enfin que atamvula ebeti ba dégâts ezala te tope ba inondation le problème est ça awa mai nezo tonda boye ezo sunga basike pona okaitsa faut pas ya okire pour en attendant on basali pont te batombola pont ba jozo moya oleka il faut pas ya bakire kalamu soki bakire kalamu e rodo sunga ba tambule beti mai ba okita rapide ba tuba lekaka on a lo baka ya mwana ba ko yede bakire na kalamu lengesa précisément na pont lengesa oeza mafulu oyo Jantini ngobila tikelaki biso bakosi faci kobamba tala oliasa la pont population ezo souffrir awa moyen te donc moyen olobeza te tala yo population na bana classe donc bazo souffrir bato moyen bakende misala eza te ezalaki moyen te donc moyen te papa oyo basali biso yango te moyen eza te moyen eza te bayokela biso mawa papa tobanzike ba autorité bayoki mbela oyo population aleli pamba te balobi valeur ya route elengesa ebungaka na yango soki mvula ebeti kaka awa a partir ya pongunza bosala makasi pona kotombola yango eko permettre population pe ba usager nyonso lokola bakumbi mituka bazala bien servi. Poto malonga pour la bana mniza potifa pe pour komela yango pisa ka santé ya kitoko vitamine pe énergie. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Bozala qui ebele pona kolanda info lingala journal la peuple la ce qui veut se faire qui na ngopsa merci. Negor Ntingi Matomi na zaki na sima caméra concours rédactionnel ya ba reporter ya info lingala journal la peuple hérité mapindemi à zaki journal oyo montage sima kepa ya Fabrice Lundombi ngala bino topsani rendez-vous mukola lundi. Au revoir.